ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.
kolela na biso alongola kasoni Nzamba lola Nzamba yaki kolela bana na ye pona Félix nanga na osieta pona Félix nanga nakende ko voter numéro 20 ngai nazoloba ke ezambala ya liboso pona Congo élection esalema président ya Seni asali publication na urne oyo ebimisi yango Félix ayekolongola biso na bapasi oyo toza nango aumela nde maloba nazalaki nango yango wana nazana esengo makasi pona peuple congolais lelo abimi na bowumbu tonyokomi mingi bambula na bambula nanu tomoni bokonzi oyo te toleli mingi lelo Nzamba ayokeli biso bokonzi ya biso ya lelo tozi yango na munduki te na makila ya batu te ya biki ya pamba ya biso yeka na biki esengo munene oyo toza na yango mpona Tshisekedi mukalema wakwetu tulitwele Nzambi twasagidila liele Nzambi twasagidila mutamba bunena mwabulabi ni busambi ni bwakashi bwa manu mulongolodi walitunga wanu asuni biso na bumbu niloso lutoka bana balonga tulasa bunenalo kabayiba Nzambi dimu. Aujourd'hui c'est un grand jour, le grand jour pour l'histoire du peuple, le grand jour parce que Fachi Félix Antoine Tshisekedi Mulumba a eu le pouvoir au sein de ce pays. On a dit tous les hommes naissent égaux, leurs créateurs les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels figure la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les hommes pour garantir leurs droits et leur juste pouvoir revendiquer constamment de gouverner. Aujourd'hui, le Congo a eu un nouveau élan. Le nouveau élan du Congo, c'est l'Afrique centrale. Félix Tshisekedi Mulumba, l'enfant d'un grand leader maximum charismatique qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Merci, nous sommes dans la joie. Haka twenanga ye président Félix Tshisekedi, président du Congo. Yandi Tomi sa Congo Félix Tshisekedi. Mwana uno watu sisila yandi Tata Tshisekedi. Nkwata. Le père de la démocratie. Yandi wa yandika. Mambo ma démocratie. Mwata diad. Jinga kole me muchulu ba papa wani. Tetu tuji bana ba mwena Kasai. Bana ba mwena bwali. Tuji basoni. Mudi papa kwetu ewu. Mujinga ba kutumbusha kubundu. Mbatu kenda bya bundu. Mumasinyi. Mubisalu. Ifo ehenza kwa kubwali bwani ba mwene balu bambantu. Balu bambamanya kusomba ni bantu. Balu bambamanya kujisha bantu. Bambamanya kukweka samani woshi kala alezi. Kichi tutujinga kwa kumucha kwetu ni. Atuzanjika. Muje mutuleze ku bantu twa mwene ke bu bantu mudi tunga ja chisansi. Atuzanjika kabiri papa. Tshisekedi wa Mulumba ni kabena. Kuka chinto antomulejo abakalenga kulela chitoka toka kulela ni saka mwabi. Papa wanye watu kufuji binsonje bya mumoyi. Ngingamba semema weba chane ni mwabo wa kusoma no kulala tuji bachoka. Nazo féliciter le secrétaire général de l'IDPS pour avoir soutenu la base parce qu'à Longoli Bissona Boumbu à Genève, oyo bazaki na posa Félix Tshisekedi azala sima ya bamiyibi lokola Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, banguna ya peuple congolais. Jama Kabunda place Azali, Nzamba likolo abatela ye, Nzamba likolo abatela peuple congolais, onyon se boyaki ya corps ya lamuka, lelo victoire ezana kana biso, corps ya Etienne Tshisekedi rejeté na Belgique. Le peuple congolais là qui s'était. Mais Félix Tshisekedi na top Congo lobaki aza président ya congolais nyonso. Aza pour la unité nationale. Ce que le a accepté azongisa Bemba azongisa Moïse Katumbi. Soki ya linga azongisa Bemba azongisa Moïse Katumbi. Baza ba congolais toko ya mabango parce que bango na Félix Tshisekedi baza na problème moko te baza ba congolais. Baza la ki problème na président Kabila na gouvernement na ye. Toko yamba bango, soki ba mikitisi to travailler elongo, to tongi mboka na biso RDC et ke liboso. Bon.
ngai eloko liboso na sepeli baloba papa défunt Etienne Tshisekedi alobaka mukolo IDPS ekozwa pouvoir makile kotanga te pe tozwi pouvoir makila pe etangi te. Deuxièmement na sepeli susu na président Kabila lolenge a lâché pouvoir na ye na malembe pe abimisi dauphin na ye mais dauphin na récité andimi pe moto opposition Félix Tshisekedi azwa pouvoir. En tout cas ezali malamu batambusa mboka elongo Kabila Tshisekedi aza na problème ya mutu te bao bakendaki libanda baya batravailler ensemble na ye ezali ndenge wana bao pe bana prison bakobima mpona to construire mboka na biso ensemble yango na alela ya koloba tutele nzambe wa mujulu twasakijila bwalo bwase mumwana mwaji wa bena Congo mutatantanta mulea kanyu president wa kubakwila to bana bete tubena Congo twika bikala tulombo jibwa ku president ya ampenga me nzambe wa mujulu umvumyaji ya Congo watusungwiji Phoenix wetu president congolais 100% tetu bonsu ba congolais 100% kibwalu kai nyintamba kwela nzambe wa mujulu twasakijila ni bana betu bonsu bena mu depesa biso ndenge tozali awa tozali ya kosepela makasi ndenge ozali komona awa tozali base ya cash na université de Kinshasa touti campus kuna po tosepeli makasi biso ba étudiant tolongwe nanu na boumbu na mabe nyonso oyo pouvoir oyo ebomi bapara biso yango nde omonika koyoka kombo ya Félix na kombo ya Vital Kamerhe premier ministre ipokomi 50 fois nde ozomona donc tosepeli makasi tokanisi ke makambo ya malamu ekoya ebele bela tuka tosepeli makasi papa nga aza na esengo ndenge tozwi po baloba mingi mpo na biso o papa na azwi te kandi moto akozwa me naza na esengo makasi toza likolo tolongi baza na se na biso totembela okindobika vraiment merci nano mes journalistes na félicité nano pesa nano nzambe nano merci eloko liboso tozalaki sir te me tonjimi te nzambe azali prote nango président Félix ayamba population alanda likambo population ezoloba après alonda sociale ya population après ata bazofuta biso moke mais toza na place ya kolala bana na basi baza na pe place ya bien jamais te bato bazouta mosika bakomonisa biso basi bango balamisa biso ya pondu te toboyi lelo nzambe na biso ayokeli biso na kosenga papa Simon Kimbangu alekelaki biso mabe mais lelo nzambe alimbisi biso ayokeli biso vraiment président de la République topesi merci beaucoup ezala oyo auti libanda ezala oyo azalaki pembeni na yo ezala ndoki ezala moto akisi yamba bango nzambe moko ayebi ndenge ya kosala zala bango bango nyonso ozala bana na yo mais limbisa bango kolema kopambola yo toza mingi koloba te me landa liloba population soki osala erreur okende belibe yepe akendaki na yese ezali papa wa Roma moto atindi ngai po na pambola mokonzi wa mboka oyo abimi na esengo pe na verite ya irne nazalaki na mobembo uta Rumani bakardinal basangani bapesi ngai message ke na ya koloba boye mokonzi Tshisekedi verite ya irne lobani azali mokonzi boye te IDPS viva IDPS viva IDPS viva boyeta maboko président Félix président de la République beta maboko ya mibale na ye koyebisa bino biloko oyo papa lobi na yebisa mokonzi Félix papa lelo toza na esengo makasi kolala na kolamuka eza habitude te loba makasi
na minute oyo esengo oyo toza nango ya kolobela te tolali tolamoki na bokonzi na maboko esengo ya bana Kongo nyonso mobimba esengo te esengo Nous sommes vraiment très contents. C'est la première fois que la population puisse élire son candidat. Et nous sommes très contents. En 2006, on nous a triqué. En 2011, la même chose. Et aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui a les pouvoirs. Et c'est tout le peuple congolais qui est content. Et nous sommes tous joyeux. J'ai toutes les réponses. En français. Voilà. En réalité, ma position. Aujourd'hui, je suis d'abord premièrement très ravi parce que le Congo va changer. Nous avons enlevé les nilotiques. Aujourd'hui, nous sommes revenus bantous comme nous étions vraiment des bantous. Les bantous vont diriger leur propre pays. Le Congo revient aux Congolais et non aux étrangers. Et ce que nous demandons encore plus à notre président, parce que nous le félicitons d'abord, nous le rendons vraiment hommage. Nous rendons hommage aussi à d'autres candidats qui ont perdu. Courage, prochainement peut-être ils vont réussir. Malgré les dires qu'ils ont essayé de proférer le matin. Ici, déjà, on voit ça sur les réseaux sociaux, même à la télé. Mais que Dieu soit loué parce que notre président est élu. Il est élu valablement. Et nous disons aussi à tout Congolais, ne soyons pas naïfs. Voyons bien ce que le président nous avait promis. Il avait bien dit qu'il y aura un changement. Et soyons-en certains. Ne soyons pas des pessimistes. Vous êtes d'avis avec le président pour travailler avec tout le monde? Mais il a dit, et c'est un homme de parole, nous savons que quand il dit un truc, il le réalise toujours. Alors je suis vraiment d'avis avec lui, à 100%. C'est mon président, il est élu et on l'a proclamé. Ceux qui vont dire quoi que ce soit, moi je vais vous dire une chose, ce combat n'a pas commencé aujourd'hui. Et même Dieu, même les anges au ciel l'ont voté. Si vous voyez dans les bulletins de vote, vous verrez qu'il n'y a pas de trucage. Mais si nous voyons dans les autres, ils ont essayé, mais ça n'a pas tenu. Nous ne sommes pas là pour polémiquer ou quoi dire, mais nous sommes là pour dire une franche vérité, nous fêtons. Et nous demandons aux autres de ne pas venir avec les bêtises, avec de n'importe quoi pour nous menacer. Voilà qu'on vient de me tamponner. Et je peux vous amener jusqu'à ma voiture, vous verrez que c'est bosselé à cause de ces gens-là. Mais ils ne réussiront pas. Leur temps est fini, maintenant c'est nous. Et je vous promets une chose. Il travaille avec tout le monde, pas seulement les Louba. Il a bien dit sur son point de presse le matin, il a dit ceci. Ce n'est pas pour un groupe de tribus, les Louba seulement, non. Ou bien seulement il est là pour quoi que ce soit, non. Il est pour tous les Congolais et Congolaises. Alors, nous lui donnons bonne chance. Nous demandons à ce que Dieu lui prête vie et qu'il puisse réaliser ses projets, ses plans d'action. Je crois que c'est ça. Oui. Je suis très content de ces victoires, qui est les victoires du peuple congolais. Je pense que Félix, c'est une personne qui incarne l'unité nationale. Je pense qu'il va réaliser de bonnes choses. Il sera pour le nord, sud, l'est et l'ouest. Donc, nous allons consolider l'unité nationale avec Félix. Nous allons améliorer le social du Congolais ensemble avec Félix. Le numéro 20. Je l'ai voté. C'est un choix de la raison. C'est la raison pour laquelle nous voulons que ce score soit le score du peuple. Je vous remercie. Aí, vai, Samuel!
ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.